Loba. Nakenda okata kisi pona okanga mobali na ngai. Akende ko salisa kisi po akanga mobali azalaka na ndako. Alobi avona salo kisi fona lala yo. Alobi na ngai tango nazo verser. Yo loba nazozwa. Allez. Tango komo verser ya zo crier na esengo na ye. Ya nga nazo crier nazwi. Allez, na sokoli mai wana nzoto tout toto na toto. Donc vie et simbarate balanga mama tindanga na bimana chef de famille na bango. Chef de famille alobi na ngai soki o esenga maya mibali soko coucher na ngai te soko bimi libando ko bela liboma na coucher na e azui mai na e alobi na ngala loba maloba na kanga mobali moke akakombo gi aki fiancé na nga alobi ka ke boka kadena na maya fleuve depuis na lota ka mari de nous bato bazo tika kindumba boya nokiawa oy babi makanaba o bazwa kabasi mbangu boya mbangu se bolongola bato basana se na lobi bato nyoso ata ozala kana libala ato zamwa se libala ato za mobali obala kindumba elekio mwanya kotika ngweza te boya nokia bocha misabili kolo lobi ngayoyo waleza loba kindumba elekinga bozo ya boche misabili kolo lobanga yoyo ndumba yewo ndumba lobanga yoyo ndumba na tiki kindumba bosote nambe limisa biso kindumba ken loba kindumba ken toyo ayebi ke asalisa kisi amene yakambangu loba na tiki kisi liboso bonet botika nzela bato basamba kisi baleka botika nzela bato bakisi baleka entre ata kuna bozo beta maboko pona bato bakisi botika nzela bato bakisi baleka bato bakisi te bato bakisi kako tuni mutu soko za na kisi tuna bato bakisi baleka o bazana kindoki bato bona mosapi kindoki Osana kindoki tomba la musapi wapiye Osana kindoki tomba la musapi yaka tuna yeso kindoki angona ndengeni loba nakenda okata kisi pona okanga mobali na ngai akende ko salisa kisi po akanga mobali azalaka na ndako. Témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie parce que loba makasi a haute voix. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie parce que depuis nazam mwana mokie batianga molimo ya kozwa biloko bato ya koyiba donc kaza ba pese esprit moko tanga zo mwana moke azoyiba azolinga koyiba te mais azomimona ka azoyiba ya yiko sala ndenge ni siko et iko koma que nazokola kana molimo wana ba meminga na mboka na biso na bilala po baswanyenga parce que ba parents balemba kinga ba meminga na bilala kota koko nanga mwasi to koma na bilala kuna basalinga ba cérémonie badui motema ya nyoka babenga kango muduma nyoka moyindo batie na kati ya mai moko ya verre basangisi na biloko balobi nanga mela soki omeli motema ko kitao ko koma bien ngape na dui na meli balambelinga basombi mbisi ya zamba balambi ne mboto na ba travailler yango balobi nanga lia soko li après tango ko zonga nyoso to ko zonga normal ngape na dui na li mais au fur et à mesure que nazokola c'était devenu pire nakomaki vraiment nazoyoka moyibi ya monene nazoyiba nazoka bato bazolobela ngai c'était grave mais après nakomona papa walesa na télé en tout cas papa limbisanga na ki konzimela yote.
prophète Bokende. Alléluia. De Kodiba. Bon matisse bato bosso. Alléluia. Minimum prophète Bokende. Na beki same. Alléluia. Aussi baka mbongo bo bouger. Alléluia. Minimum prophète Kende. Ya blocage Kende. Alléluia. Minimum prophète Kende. Sima. Na beki same. Minimum prophète Bokende. Alléluia. 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 Kolos na beki same. Bocha bitunga na bino awa boswao. Awa na share. Yahweh, yeah, yeah, yeah. Oh. Moto amata suri bosote. Oh. Bocha bitunga na bino awa boswao. Awa na share. Sakola sambo,
Yesu maboko. Beta maboko. Beta Yesu maboko makasi. Non, 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 non. Non, 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 non. Tofandika na se. Nous sommes assis. Au commis l'héritage de Dieu. Tu écris l'héritage de L'héritage de Dieu. l'héritage de Dieu. Nazolinga koyebisa bino ke héritage oyo biso tozalango oyo eleki ba héritage nyonso mokili ezali Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais vous dire que l'héritage que nous avons, qui est plus que tout l'héritage du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ wana yende Saint-Esprit. C'est ce Jésus-Christ-là qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit azali unité de production. Le Saint-Esprit est l'unité des productions. Yende azali héritage na biso. C'est lui notre héritage. Amen. Gloire à Dieu. Saint-Esprit nde achangeaka comportement ya mutu ata nature ya mutu. C'est lui le Saint-Esprit qui change le comportement ainsi que la nature humaine. Yango nde nateyaka mingi Saint-Esprit. C'est ainsi que je prêche plus sur le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Topesa Saint-Esprit mbote. Saluons tous le Saint-Esprit. Loba azana kati na biso. Dis, il est parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. Makambo nyonso oyo mutu azosala ezali Saint-Esprit. Tout ce que l'homme peut faire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Yango nde nazoteya awa Jésus-Christ. C'est ainsi que je prêche ici Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Na ye awa pona komite ya te. Amen. Na ye pona komite ya te. Je ne suis pas venu me prêcher Ndenge bosomo na nga boye. tel que vous me voyez. Oya kofongola miso na molimo. C'est lui qui ouvrira les yeux spirituels, Amona Jésus-Christ na kati na nga. qu'il voie Jésus-Christ en moi. Ye mutu atindinga C'est lui qui m'envoie pona tangisa yo komba Jésus-Christ. pour t'enseigner ce nom de Jésus-Christ, Ozala sauvé. que tu sois sauvé. Kende na verset 1. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Soki na telemi liboso na bino lelo. Si je me suis mis devant vous aujourd'hui, Jésus-Christ mutu alokotinga. c'est Jésus qui m'a ramassé. Apesinga mission. Il m'a donné la mission. Alobi naza ministre ya défense. Il m'a dit je suis ministre de la Na défense gouvernement de Jésus-Christ. dans le gouvernement de Jésus-Christ. Na ye awa pona kotelema. Je suis venu ici pour me lever, Pona ko défendre évangile. pour défendre l'évangile Pe ko défendre yo liboso ya banguna na yo. et te défendre toi devant tes ennemis. Est-ce que mutu bako akoloba amen? Amen. Loba amen. Amen. Kobetela mokonzi na bakonzi maboko. Tozi mokanda Genèse Nous prenons Genèse, chapitre 1er, le chapitre 1er, verset 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27, nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme
parole du Seigneur. Puis Dieu dit, Penzambalobi, faisons l'homme à notre image. toke le moto na elilingi na biso. Amen. 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 Selon notre ressemblance. Lolenge biso tozali. Et qu'il domine sur la terre. Pe akonza na Sur mokili. toute la terre. Na mokili mobimba. Dieu créa l'homme à son image. Zambe akelaki moto na elilingi na ye. Amen. Amen. Loba image. Image. Loba ressemblance. Ressemblance. Loba qu'il domine sur toute la terre. Qu'il domine sur toute la terre. Wanande héritage va pesa kina moto. C'est ça l'héritage qui a été confié à l'homme. Moto azala na image ya Nzambe. Que l'homme ait l'image de Dieu. Moto azala neti Nzambe. Que l'homme soit comme Dieu. Azala na image ya Nzambe. Qu'il ait l'image de Dieu. Azala na ressemblance na Qu'il Nzambe. ait la ressemblance de Dieu. A dominé sur toute la terre. Et qu'il domine sur toute la terre. Amen. Amen. Et là, comment côté na mokili Nzamba sala qui peut dominer mutu. Rien sur la terre n'a été créé pour dominer sur l'homme. Nzamba sala qui mutu pour a dominer. Dieu a créé l'homme pour dominer. Amen. 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 Chalaba kolikolo. Lève la main. Loba Nzambe asalinga pona dominer bandoki. Dieu m'a créé pour que je domine sur les sorciers. Mais lokoni ne sali ke bandoki ba dominer nga lelo. Mais qu'est-ce qui s'est passé que les sorciers me dominent aujourd'hui? Amen. Amen. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Nous lisons. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tout ensemble. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le sous. Car tous ont péché. Amen. Amen. Tango mutu Nzamba pèse pouvoir. Quand Dieu a donné à l'homme le Il a pouvoir dominer sur Satan. de dominer sur Satan, Il a solo la ko tinde na ba lion. Mi tindo bazo kende. pour ordonner au lion et il obéisse, Satan a sali ke mutu a sala péché pour a perdre gloire ya Nzambe, présence ya Nzambe. le diable a fait que l'homme puisse pécher et perdre la présence de Dieu. Et tango moto a sali péché, Et lorsque l'homme a péché, Satan a tiki semence na ye, le diable a laissé sa sémence, semence ya péché. la sémence du péché. Nzamba bengani moto na paradis, Dieu a chassé l'homme au paradis. moto a perdre gloire ya Nzambe. L'homme a perdu la gloire de Dieu. Moto a perdre présence na Nzambe. L'homme a perdu la présence de Dieu. Eloko monene tokoko sala na vie na biso. Ce que nous pouvons faire de plus grand dans notre Ata na vie, kati na église na biso. même dans nos églises, Brazzaville boyokanga. Brazzaville, écoutez-moi, To garder présence na Nzambe. gardons la présence de Dieu. To éviter impudicité. Évitons l'impudicité. Amen. Lobama kasi impudicité. Loba suma kasi impudicité. Loba péché. Loba kisi. Loba kisi ya bakoko tobo ya yango. Yango ndezo sala ke tango yo zaliye na kisi. C'est ce qui fait que quand tu es attaché au fétiche, Tango yo zo sala ba péché. quand tu commets ce Et péché-là, tango yo yibaka ofingaka. et quand tu voles et tu Et insultes, tango yo zo bimezo kende pa basi. et quand tu sors avec des Et femmes, tango yo zo lango ezo peso posa o sala makamabe. et quand tu t'enivres et ça te donne envie de Oko faire sala des na choses mauvaises, présence na Nzambe te. tu ne seras pas dans la présence de Dieu. Est-ce que toko lo amen? Est-ce que toko lo amen? Est-ce que toko lo amen 3 fois? Amen. Amen.
Amen. Mbala moko semence à Satan ekoti. Tout d'un coup, la semence du diable entre. Satan koti sina makile a mutu péché. Le diable a semé dans le sang de l'homme le péché. Yangonde sali ke kaye abomine de konaye Abel. C'est ce qui a fait que Caïn tue son frère Abel. Okomona na kati ya famille moko papa moko mama moko. Tu verras dans une famille, même père, même mère, Jalousie ezokota. il y a de jalousie, Mitema mabe ezokota. il y a de mauvais cœurs. Ata na kati ya ba famille élargie. Même dans le foyer élargi, Ezali esprit à Caïn. c'est l'esprit de Caïn. Ezali péché à Satan. C'est le péché du diable. Eza Satan semence na ye. C'est la semence du diable. Yebisa mutu aza pembeni. Dis à ton voisin, Koyina ngai te. il ne faut pas me haïr. Amen. Okomona mutu azwi mbongo. Tu verras quelqu'un qui a l'argent Oyo azwi jalousie. et l'autre devient Po jaloux. amoni moninga azwi mobali kitoko. Parce que l'autre haït son mari, Amen. Ata azwi mosala ya malamu. même s'il a un bon travail. Et puis nzambe alakisi nga na braza motema mabe eza makasi. Et Dieu m'a montré à Brazzaville, il y a un très mauvais cœur. Tia loboko likolo. Lève la main, Loba yo ennemi na nga. toi un ennemi. Lelo yo. Okosi. Jésus-Christ. Nzambe ya walesa. Oya ye kote ya na braza. Lelo eza suka na yo. Okozwa minduki. Au nom de Jésus. Yebisa mutu aza pembeni keba. Keba. Sokosa na ndoki, sokosa na kindoki bima deja liboso po walesa soki abandi awa. Keba. Soki ozana kindoki, ni bimisa déjà. Pour ceux qui laissent sa bandit. Amen. 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 Moto azwi semence ya Satan. C'est lui qui a la semence du diable. Amen. Amen. Azwi semence na kati na ye. C'est lui qui a la semence en lui. Oh, nzamba zo regretter. Dieu regrette. Amen. Amen. Ayebisi nyoka. Il dit au serpent, Yo nyoka. toi serpent, Lokolo kotisi semence na kati ya mutu. comme tu as placé ta semence dans l'homme, Po empêcher nga na kati ya kosolola na mutu. pour m'empêcher de dialoguer avec l'homme. Yebeke mwana mwasi akobota mwana. Sache que la femme enfantera Akonyato na mutu. et l'enfant écrasera ta tête. Et que yoko soye na talon. Toi, tu le mordras le talon. Akoya. Il viendra. Yako sala juste. Il sera le juste. Akomema péché ya mutu. Il prendra le péché de l'homme Amen. Po ba condamner ye na croix. pour qu'il soit condamné à la croix. Po mutu a récupérer image originale. Pour que l'homme puisse récupérer l'image originale. Po mutu a récupérer ressemblance avec Dieu. Pour que l'homme récupère la ressemblance de Oh Jésus-Christ. Dieu. Jésus-Christ. Yonde tozose na papa. C'est toi qu'on attend. Yo kita. Descends. Pusalo yo salaki na Golgotha. L'œuvre que tu as fait à la croix, Et salaki déjà prophétisé na c'était nzambe. déjà prophétisé par Dieu lui-même. De façon que tout récupérer domination sur Satan. De sorte qu'on puisse récupérer la domination sur Satan. Donc bah, je vais dominer. Je vais dominer. Je vais anéantir le Satan. Donc bah, Jésus-Christ, donne-moi la force. Je suis sans force. Shalom kolikolo. Lève la main. Donc bah, Jésus. Jésus, Pesanga makasi. donne-moi force. Bando kibaleki na famille Jésus. Nzambe walesa pesanga makati. Nalingi banguna na ngai baya kofuka maliboso na nga. Nazo pesa bino 1 minute. Wecha maboko likolo. Boyebisa Nzambe apeso makasi. Sambela. Wow, ndeko Serge Ozo Sambela. Au Seigneur, donne-moi la force. Jésus,
Nzambe azoyoka prière na yo. Dieu a prière. Amen. 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 Makamwa Nzambe zaka netili seki. Les choses de Dieu. Amen. Ezaka netili seki. Comme de la blague. Mais yo sala kaka eloko nga nazolo bo sala yo zo sala. Toi tu fais seulement ce que je te dis de faire. Kolanda ba veste te. Ne suis pas de veste. Kolanda titre te fonction te. Ne suis pas de titre de fonction. Satan abanga kate ko aza soda wa aza mokonzi wa azali aza ministre Satan abanga kate. Le diable n'a pas peur de tes grades ministres. Je ne sais pas, pasteur. Non. Lève la main. Amen. Pourquoi Dieu avait dit ainsi? Parce que Satan a continué semence. Le diable avait mis sa semence en lui. Amen. Moto a commis la nature adamique. L'homme avait. Amen. 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 Et tant que moto a commis la semence a péché. Lorsque l'homme a reçu la semence du péché, il parlera comme Paul. Ce que je vais faire de bien, je ne parviens pas à le faire. Je croisais un papa sur la rue. $600. Il avait été payé $600. Amen. Amen. Lorsqu'on l'a payé, que ses enfants étaient fermés à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'il s'en allait avec son argent chez lui à la maison, il est allé dans une terrasse. Amen. Amen. Il a épuisé tout l'argent dans l'ambiance. Il a pris une concubine et l'argent a été terminé. Le matin, on l'a croisé sur la rue. Il était en train de pleurer. Je lui ai demandé pourquoi tu pleures. Il a dit papa, chaque fois que je suis payé, je vais toujours m'enivrer. Je vais dans l'impudicité. Cela veut dire péché est en zoto, semence est en katia zoto. Je suis en train de prier, je me demande qui pourra m'enlever cette semence. Parce que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Quand il faut que je veux faire du bien, il y a toujours le mal qui me domine. Amen. Gloire au Seigneur. Il pleurait. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne veulent pas se prostituer. Mais ils se retrouvent dans la prostitution. Ils ne veulent pas s'enivrer. Ils se retrouvent ivrognes. Ils ne veulent pas faire de fétiches. Et ils se trouvent dans les fétiches. Aujourd'hui, c'est ton jour. Notre Dieu te bénit aujourd'hui. Jésus Yaka. Jésus Yaka. Waouh. Il y a plusieurs. Il prie. Il se voit toujours dominé. Il prie pendant 1000 jours. Il va à la montagne. Mais changement il n'y a pas toujours de changement. Il se demande si Dieu existe. Ou bien il n'existe pas. Ou il n'existe pas. Il fait toutes sortes de prières. J'aimerais te dire, frère, prier c'est bien. Faire beaucoup de prières c'est bien. Il faut qu'on la puissance. Il faut mettre ensemble avec la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui détruit les sorciers. Ça les diminue. Sans force. Et ça fait de sans force. Sinon Dieu n'existe pas. Sinon okoloba nzamba zalakate. Amen. 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 Aujourd'hui, Saint-Esprit. Chacun sortira de ce lieu ivre du Saint-Esprit. Amen 3 fois. Amen. 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 3 fois. Beta susu maboko makasi. Oh
nzamba pesi prophétie. Dieu a donné la prophétie Pour Jésus aya kozongi sa image. pour que Jésus revienne mettre l'image. Yangonde Esaïe 9:5 azo prophétiser. C'est ce qu'Ésaïe 9:5 prophétise. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Et il est venu avec la domination sur son épaule. On l'appellera admirable. Prince de la paix. J'aimerais te dire, aujourd'hui, le prince de la paix. tu vas recevoir le prince de la paix. Si tu avais manqué la paix, tu auras la paix aujourd'hui. Lève la main. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mets la paix dans mon cœur. Je vais dominer ces sorciers. Je vais dominer les féticheurs des Brazzaville, des pointes noires partout. Prie. Éternel notre Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. La puissance du Saint-Esprit pour que je puisse dominer sur les sorciers, les féticheurs, tous les gens mauvais, que je domine au nom de Jésus. Quand je parle, non seulement ils tremblent, mais qu'ils aillent loin. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Lève la main. Loba yo démon. Toi démon. Ozoye bisangana kende nandako. Ozoye bisangana kende nandako. Nako kende te. Nako kende te. Namoni pasi bambule bele. Namoni pasi bambule bele. Lelo oyo. Lelo oyo. Il faut na dominer bandoki oyo. Il faut na dominer bandoki oyo. Il faut pécher ezana kati nanga ebima. Il faut pécher ezana kati nanga ebima. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ aye. Jésus-Christ est venu. Fandanasi. Assis-toi. Akamati péché oyo salaki nango. Il a pris ton péché. Amen. Oui, banda ko dominer yo wa. Ce péché-là qui t'a dominé. Amen. A cloué yango na croix. Il l'a cloué à la croix. Amen. Amen. Akamati bandoki. Il a pris les sorciers. A longoli bango makasi. Il leur a enlevé la force. Amen. A zongi selo makasi na croix. Il t'a remis ta force depuis la croix. Loba Jésus, merci. Pour la croix. Pour ton œuvre de la croix. Oye kolongola ngai péché. Loba merci Jésus. Kindumba zosi na lelo. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Wa wa wa. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Verset 14 à 15. Le verset 14 à 15. Nous lisons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Yoka, yoka, yoka. Écoute. Jésus a yeboye. Jésus est venu. Aye ko effacer kolongola péché oyo et bandaki ko subsister na kati na yo. Il est venu effacer le péché qui était en toi. Amen. Péché ya kanda. Le péché de la colère. Lelo ezokende. Aujourd'hui il va. Péché ya kanda loba lelo yo kanda ozokende lelo. Lelo lelo yo kanda ozokende. Olingo lingate ozokende. Loba ozokende lelo. Ozokende. Loba yo masanga. Yo masanga. Yo masanga. Yo masanga. Yo masanga. Okomisa kanga milangwa lelo ozokende. Loba lelo ozosanini. Ozokende. Il y a des gens qui vont vomir aujourd'hui. Amen. Loba yo jalousie.
Yo jalousie. ozokende. Ozokende. Bandela. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tala. Condamnation na vie na yo. Les condamnations dans ta vie. Kaka lelo tozoloba. Aujourd'hui même. Eloko bandoki basinyaki ba condamné ba chunkwinyi yo. Ba beti maputa na se. Balobi yako bongate. Kayanda kabo bali ba yelu bilu lelo. Urumva lelo bitu bibi kwenda munda. Aujourd'hui, ils vont te lâcher aujourd'hui. Babeta qui m'a pouta na se. Bonsoyez déjà ba demo ba komiko bima. Bo keneli boso na cher kuna. Bo memaye. Wow. Kaka ndenge na solo baboye. Ba demo ba kanga kyo bazo ken. Lo ba bazo kende. Bo keneli boso. Tala. Awa. Tala kuna ba demo bazo bima. Onyo se ba kangaki. Lelo eza lelo. bazobi Loba lelo eza lelo. ba chaîne Loba lelo eza lelo. Lelo eza lelo. lelo ba chaîne ezo kata na lelo. Bosakani trona brazawa. Ba prison. Kono kabana batu. Kosala bakisi ya banzungu. Bokosuka lelo bokosuka. Bome mama wana bome maye. Keba na garso wana bocheli boso. Bokeneli boso di. Wa Serge. Bon excellent bosso. Wow. Allez, bah tout le monde va à la boke na bali bosso. Tala. Osagani trop na braza. Kotoyo ba skisi. Bosso kota na bandako. Ko sali sabakisi kapona ko boma batu. Lelo. Kona koloka batu. Lelo. Kisi lelo na braza ba kisi. Lelo. Kindo kilelo ezopim moto ezopela lelo nini boye mboka mobimba ka bakisi bakisi na bakisi basi asokili tepai boko kima lelo boko soka lelo tokotinda moto na bandako na bango moto ezopela na bazungu na bango moto ezopela lelo. Keba liboso kuna. Bokeba mutu akoya te. Boleka na bango liboso lelo bakosuka. Ba prison ezo bakosuka lelo. Ba prison ezo kata na lelo. Ezo panza na lelo. Tozo zongisa na bango moto. Moto. Biso yoso tokende moto. Kenene liboso. Kenene liboso. Fire. Kenene liboso. Fire. Kenene liboso. Moto. Wala share wana bocha pemene. Moto. Bocha share pemene. Moto. Fire. Moto. Fire. Tikango wana na kotanga lisusu tikango. C'est trop na braza. Moto. Trop c'est trop na braza. Moto. Trop c'est trop bakisi eleki na braza. Moto. Boti na moto. Moto. Ba prison ezofungwama. Ba prison ezopanzana. Bakosanza. Bonsoya zo sanza boluka basani. Bazosanza. Bakosanza lelo. Moto. Keba. Chakiti malamu afani. Soa. Moto. Keba. Bonsoir kabango na masoya. Bonsoir kabango. Bonsoir bango.
Tu es fatigué? Lelo. Aujourd'hui, Sakani trop na braza. aujourd'hui, Zambe atindi kabundu alesa pona yo. Loba walesa oye pona nga. Walesa, oye ponangai, Loba oye pona nga. oye ponangai. Boko suka bino ba demo. Ba Boko demo. suka bino. Lelo bozo Boko zomboto, suka bino. bozo zomboto. Ba sirène ya mai. Loba bio sirène. Yo sirène, Yo mwasi abutu. yo mwasi abutu, Yo mobali abutu. yo mobali abutu. Lelo yo. Lelo, Eza suka na bino. Sa victoire boye. Loba Jésus-Christ. Jésus-Christ, Zamba walesa. Na longi. na longi, Lakisa braza mobimba ko longi. Lakisa pointe noire. Tournez na sima, contrôlez Lakisa. Lève la main. ozo sans, Ya. ozo sans, ozo sans, Ocha ozo batu na sans, se. ozo sans. Soki batondi likolo bocha yango na se. Ezobima, Ocha batu na ezobima. se. Sa victoire boye. Loba Jésus-Christ merci. Jésus-Christ, merci. Longola acte wana ya condamnation. Longola acte wana ya condamnation. Kangelanga ba demo wana na croix. Kangelanga bademo wana na croix. Lelo ba kosuka croix ezosilisa bango. Lelo, Lakisa mwasa biboye. Loba croix. Loba la croix. Silisela ngai batu oyo. Longola bango makasi. Cha mwasa biboye. Ozo sala bozo bisa Jésus. Papa, kanga bango kaka na croix wana. Loba papa Seigneur sauveur Jésus. Kanga bango kaka na croix. Bato balekinga makasi. Resha balekinga makasi. Wa. Ndeko Serge. Mais yo zawana pona kotanga tanga verset. Continue na verset. Potele makali kolo. il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qui subsistait contre nous. Loba makasi oyo ya demo bandoki baleka kinga makasi walesa na biso loba ndengwa. Loba lelo yo. Jésus-Christ azo silisa bango makasi. Jésus-Christ a sorti sa maman ma casse. Continuez. Jésus-Christ a sorti sa maman ma casse. Continuez na verset. Continuez na verset kuna ndeko Serge. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Ozobandela place moko. et qui subsistait contre nous et l'a dépouillé en clouant sur la croix. Amen. Amen. Chalo boko boy. Loba yo lion. Ba dépouiller yo. A dépouillé yo. Ba longoli o mino. Balongolio bino. Balongoli o manzaka. Balongolio manzaka. Loba bino bandoki. Bino bandoki. Bino banganga ya braza. Bino bandanga brosa. Na kobanga bino lisusu te. Banga bino lisusute. Balongoli bino makasi. Balongoli bino makasi. Banda koyebisa bango so sote bino na kobanga bino lisusu te. Salaboye.
la maman. Banda kobina. Banda kobina. Bando kibosuke. Bando kibosuke. Bando kibosuke. Bando kibosuke. Loba bosuke. Loba bokosuka lelo. Loba na kotambola lelo. Loba misala nange kotambola lelo. Loba bana nanga bazokenda liboso. Onone. Sa victoire. Loba victoire 3 fois. Victoire, victoire, victoire. Loba victoire 7 fois. Victoire, 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 victoire. Sote, banda ko sepela sote. 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 Ya Yesu engana longe. Ya Yesu engana longe. Bitumba yo bundinga na longe. Bitumba yo bundinga na longe. Ya Yesu Mafata kawa, mafata kawa. Bitumba yo bundinga na longe. Bitumba yo bundinga na longe. Babali nanga ngana longe. Jésus nanga ngana longe. Bitumba yo bundinga na longe. Bitumba ya pauvreté ngana longe. Ya Yesu Zambe nanga elonge zali na yo okuma malibala. Otika kamuntu te. Otika yaso ya. Zambe nanga elonge zali na yo okuma malibala. Mobali na biso elonge zali na yo okuma malibela. Mutu akende te. Basala wana. Kolo akumama, kolo akumama, kolo akumama. Obeta bulore, bulore. Bana braza, bekumisa Nzambe. Bana braza, bekumisa Nzambe. Bakende. Tobeti mulolo makasi. Acclame plus fort. Allez, kende la verset. Azawapi Serge. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Nalobi boye. J'ai dit Ba domination nyonso. toutes les dominations, Ba autorité nyonso akindoki ya braza. toutes les autorités sorcellériques de Brazzaville. Lelo yo. Aujourd'hui, Ata soki mutu asian soki tazaki na famille na yo. même s'il y avait des occultistes dans ta famille, Akosala so eloko te. il ne te fera plus rien. Yoka, yoka. Écoute, Au contraire lelo yo. aujourd'hui au contraire, Tokozongisa moto. nous allons répliquer le feu. Esika nyonso banganga ya quartier. Batie banzungu batiaka bato kuna. Nzungu na bango epela moto. Banda kosote lobe kopela moto. Amen. 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 Wa 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 wa. Wa wa wa. Nani mtu nano akama loba wa wa wa. Loba wa 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 wa. Loba kacha kacha.
loba eunzambi kai eunzambi kai eu nzambi wa walesa wakabuji walesa oyo nzambe nini oyo azokimisa bandoki komone Jésus Christ nzambe ya nani yebisa moninga nzamba walesa zape nzambe na yo yebisa ata batu 4 ndengwa tala nzamba walesa azape ya yo loba bandoki bakosanza nzambe ya walesa azape ya yo bandoki bakosa nini nzamba walesa bakosanza loba bino bokosanza mbongo nanga bakosanza mbongo na yo bokofuka maliboso nanga bakofuka maliboso nanga bokondima nzambo yanga bokondima nzambo yanga beta loboko na tolodi loba nzambe yanga yebisa ta batu tuwa nzambe nanga tambole pa mutu tima loboko na tolo loba nzambe nanga loba aza yanga loba nzambe walesa nzambe nanga loba le Dieu d'Abraham c'est mon Dieu le Dieu d'Isaac de Jacob c'est mon Dieu le Dieu d'Isaac de Jacob le Dieu d'Élie c'est ton Dieu là-bas c'est mon Dieu c'est mon Dieu amen amen tanga verset continue dans verset et les a publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Tada, nazoe biso makam. Makambo akashete eza lisusu te. Nzambe akosala makambo lelo. Dieu va faire des choses aujourd'hui. Bambolo nzambe akopeso lelo. Les miracles que Dieu va te donner aujourd'hui. Ekosala public. Bato ya quartier bakomona yango. Bato ya Braza bakomona yango. Yes. Banda kobina dans les vides, bina nanu. Bina mabine sana munda te. Boya mabato baso kweya kuna boke na bango liboso. Banda kobina mabine sana munda te. Mu Yesu elengie. Jésus. Nzamba wala selengie. Soki na yeba katolinga to sala ta 3 jours. Na kozonga lisusu e. Baba walesa ozonga e. Walesa ozonga e. Na kozonga e. Liwa elongwe na famille na yo. Yebi c'est bien liwa elongwe na opi. Yebi c'est bien. Loba liwa kozala lisusu te. Tuna mutu aza pembeni. Ozwi mbongo combien lelo? Yo yebise montant ozwi combien? Ozwi combien? 1 milliard. Ozwi mapangu combien dans centre-ville? Amen. Bakotang. Proverbe 8:35 verset souk. Proverbe chapitre 8 verset 25. Verset 35. Tozotang. Papa mon ami. Wow. Car celui qui me trouve, Yabisa moninga, celui qui trouve Jésus-Christ, Kende, a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai trouvé Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens de retrouver Jésus-Christ. Et j'ai la faveur. Yokana ebisayo. Je dis, faveur. Aujourd'hui c'est le jour de la faveur. Yo zalaka na kondima.
et seulement la foi. Est-ce que ça la condima? Est-ce que vous avez Kenzamba ko sala makaminene? Bon, conseil gratuit. Tolongola ba limitation. Enlevons les limitations. Longola ba raisonnement charnel. Enlève les raisonnements charnels. Longola ba calcul humain. Enlève les calculs humains. Ata oza cordonnier. Même si tu es cordonnier. Oko za faveur le loko somba lopango. Ata osala kamusala bafuta kayo 2000 hein? 2 millions bien. 2000 francs. Même si tu as 200 000, bafuta ko 100 000, bafuta ko 500 000. Nazo yebisa yo nzambe ngana yebi ya walesa. Nzambe wana za capable ko sala faveur. Ya ko pesa lo pango ya ba millions. Est-ce que on dit ma? Sala boye. Loba walesa. Nazui faveur. Yebisa bato 4 tika ba calcul no o capital nazaka na ngote. O nazaka na mbongo te. Makamu wale so azolo boye ko salema. Soko zondi ma sepela nanu. Tokende. Yoka. Lelo yo condamnation nyoso na maye. Chumbui. Condamnation na maye. Chumbu. Chama boko likolo. Tozo zo 5 minutes. Yako sambela. To tourner na sima. Tala na sima. Loba bino nyoso ba jalou bolanda kanga. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Crucifié. Apesinga pouvoir. Ayebisi Simon Pierre. Sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Je te donnerai la clé. Ce que tu liras. Et ce que tu diras. Seras accepté au ciel. Nenge na zaboye. Nazui clé. Clé onga nazui. Eza Saint-Esprit. Nazui pouvoir nanga na bungisa kala. Nakobenga na yo démon. Sama boko likolo. Loba Jésus-Christ. Naza mutu mabe. Naza moto ya masumu. Naza ndumba. Namelaka masanga. Naza na bakisi. Limbisanga. Nalingi natika biloko nyoso. Nalanda nzambe oyo. Nazwa image na ye. Chamu sapili kolo. Loba bino. Lelo eza suka na bino. Jésus-Christ a limbisinga na makila na ye. Musala sali na croix. Ebiki singa. Ezongi selinga image originale. Na komi ko se ressembler na ye. Pe na komi na esprit ya ko dominer. Bino. Kaka place boza wana bozo zika lelo. Bozo zwa 2 minutes. Tokotia moto. Si place nyoso bato balandaka yo. Na banda kuna bango. Na ba famille na bango. Banda ko tindika moto.
Ça va. Joie clé aux Alangoan. Charlie Kolo. Loba, merci Seigneur pour la clé. Merci Seigneur pour la clé. Tiens, côté ça na kadena bachaki eskabilo kono ezalaki côté ça. Est-ce que zomona yango? Amen. Est-ce que zomona yango? Na zomona. Bon, fongola. Na fungoli. O fongoli? Na fungoli. Porte wana ezamune no fongoli? Na fungoli. Bon, beta coup de pied na porte. Au nom de Jésus-Christ. Obeti? Et quoi? Bon, sauter côté na kati. Au nom de Jésus-Christ. Okoti? Koti. Bon, tala bandoki wana bazawana moko asa na 4 mabele. Kanga ye na mutu, kanga. Na bloqué. Okangi ye? Na kangi. Dali sana se. Na fini. Nyate na kingo. Ale. Onyati? Na nyati. Kange basinga. Okangi ye? Ça va. Ça va. Kende na coffre fort. Ok kuna? Fongola. Na fungoli. O fongoli? Na fungoli. Est-ce qu'on zone dit mama kamozo sale zo salema? Amen. Ça va. Fongola coffre fort. Na fungoli. Zwambongo na yo nyoso kotika eloko te. Nazo swambongo na nyonso. Nazo swabuko mopango. Nazo swabikanga. Zwa biloko na nyoso ya famille. Au nom de Jésus-Christ. Tournez nango. Yangoy. Na tourner non. Chango liboso. Chaboy. Na tomboli. Loba walesa yango. Walesa yangoy. Na kotuna oza nini yo koloba ka eloko yo zoloba onde ndeko salim. Amen. Est-ce que ozo yoka? Amen. Na kotuna yo ozwi nini eloko yo olobi wana nde zo salim. Amen. Chaboy. Yangoy. Ozwi nini? Nazi étoile. Nazi mbongo. Nazi mbongo. Nazi Ozwi nini? Ozwi nini? Chango likolo. Amen. Yebisa moninga kamata chango na shakosh, chango na poche ou bien kanga eloko yo zwi wana makasi. Kangi sango. Est-ce kayoki? Amen. Yebisa yeso ko bimiawa omoni mutu azo swanisa yo ko swanisa ye te po bakobotole eloko yo zwi. Ata mwasi na ndako ata mobali no akozala ndoki. Soko ke na ndako omoni mobali abandi ko swanisa yo yo keba na uche pa wale seconde. Ça va. Est-ce que tu rebeta maboko? Maman on a koya. Wapi moi c'est pasteur. Likamoni ni moi c'est pasteur, tiens micro. Une minute ka loba mbango lukamo c'est moi c'est pasteur. Alléluia. Mobalanga yo pasteur Elenga Maurice. Mobali ako ya liboso pasteur yaka. Eloko ne salimi mama. Eloko esalemi epai nanga. Utanga na balani na pasteur. Na boti mwana 3 mois plus tard. Mobali pa yebi. Awa bébé yo wana lali kuna na fièvre. Aïe na 5 ans. Utato balana. Famille pe équipe a répété tu vraiment tout ça la libala pe mariage pe à bien. Donc vraiment noko depuis poto à Paris même à la kia wa komi pe kota la bisote a kipete. Alia kanga mino na ko lala na mbe. Olali oloti nini? Alenga mino na nombril. Oloti noko. Alio mino na nini? Na motolu. Motolu. Après a bendi eketi salon après na crié Seigneur Jésus.
après na lamuki ko lamuka nanga ti depuis to koma ko tala kaka TV na télé na biso to tala olobi d'abord douleur etikali siko na motulu douleur etikala nanga ya makasi c'est ça le kondenge nini ndia kanga mino mobala nga même ayeba yo kanga mawa mobala zo kana mawa l'air na mona me ba mwasu nanga ya passe ti douleur ngo evanda kaka nanga lelo yo kaka net nde na koi awa ti balali singa kuna ti kalero zolo bati moto ekita lisuli kola bandoki no wana tango na lobi merci Seigneur douleur en tout cas mino melongwe et sili yabisa moninga mino ekolongwa lelo est-ce que bandoki basana makasi te yebisa moninga balesa siko ya linga sala appel ya bato bazon dima Jésus-Christ d'abord bato yo bazo tika kindumba yebisa moninga koyoka sonité Jésus azali boso bato yo bazo tika kindumba boya nokiawa oyo babi makanaba o bazo akabasi mbangu boya mbangu bodima Jésus-Christ bolongo bato yo bato bazo ya mbangu ebele bino wana bokitana se bolongo na bato balana se bakonyata bango bato na kindumba nyonso bato na kindumba wa Serge na lobi balongo la bato bazana se bolongo la bato bazana se na lobi bato nyonso ata ozala kana libala ato za mwasi ya libala ato za mobali obala kindumba elekio mwanya kotika ngweza te boya nokia bocha misabili ko lobe nga yoyo walesa loba kindumba elekinga bozo ya boche misabili ko loba nga yoyo ndumba yewo ndumba loba nga yoyo ndumba na tiki kindumba bosote nambe limisa biso kindumba ekende loba kindumba ekende kindumba Bonoba kindumba kende kindumba yo kindumba kende boyoka bato yo ayebi ke asalisa kisi amen yakambangu loba na tiki kisi chamu sapili kolo soko sana kisi leka liboso soko simba ba kisi leka liboso po kisi yale mama mbangu koyoka sonite saba kama zambe leka liboso boza liboso mbangu liboso bonet botika nzela bato basamba kisi baleka botika nzela bato bakisi baleka entre kuna bozo beta maboko pona bato bakisi botika nzela bato bakisi baleka bato bakisi te bato bakisi kaka tuni mutu soko za na kisi tuna bato bakisi baleka bopesa bango nzela ojebi bosana bakisi tia musabili kolo bapesa nzela mama leka liboso boleka liboso entre taba antese bozo sona bato basana bakisi soko sana nguna ndako tokozwa ngo après kilt soko sana singa na loketo bawo basana basinga na loketo bacha misapi nazoluka batu oyo basana kindoki o basana kindoki bato bona mosapi kindoki osana kindoki tomba na mosapi wapiye osana kindoki tomba na mosapi yaka tuna yeso kindoki angone ndenge nini bato akisi tika sika bato akisi baleka kende kuna bato akisi boso na bango tellement de colon ok na sima
nazali katiere te nangana ma katiere na lekana ba cérémonie tout ba katiere ba lekaka na banzolo kwa soki na lali bespiane yaka nga tu ana yaka yango na lingi na tika elibere ngai yaka ser yaka boyo kana no makamwa batunde boye bisinga nan loba nakenda kokatisa kisi mpo na kokanga mobali na ngai akende kosalisa kisi po akanga mobali azalaka na ndako mobali yango azali awa te aza te atikali osalisa kisi po okanga ndenge nini kisi ezalaka ndenge nini po kisi nakendaka mpo na nadomine ye azalaka ya ngai asalisaki kisi adomine mobali azalaka ya ye oke ntango yo ozokende kodomine bazokanga na mobali wana na yo mpe bazokanga eske kisi eza malamu ça va mama okoloba esali ndenge nini nakenda komona nganga bolanda nganga wana alobi na ngai namema ye 5000 alobi na ngai nakosala kisi na hotel donc aloué hotel moko boya kesala nga kisi wana biloko moko atiaki na mai yango ekomaki noir na batoto alobi avant nasala kisi fo nalala yo alobi na ngai ntango nazoverse yo loba nazozwa ale ntango komo verse ye azokrie na esengo na ye ye nga nazokrie nazwi ale nasokoli mai wana nzoto tu toto na toto donc vie esimbaka te atie biloko yango na libumu tana ndenge libumu esali asali ndeni donc nayokaka eloko lokola nyoka etambola nga na libumu nazosambela lokola nazosambela te donc nyoka wana etambola kaka ekende boye ezonga boye donc bon kisi yango ezalaki ya nini mama donc chaque prière na ngai nalobaka nzambe elimbisa ngai na se kisi ezalaki ya nini kisi wana asombaki yango nayebi te ayakaki na yango na mwa kisi yo osalisaki mpo esala nini na zoto na mpo na ngai nazwa mobali mpo na mobali so nazwi mobali ye abala ngai eske bozoyoka makambo oyo bandeko bozoyoka ozwa nazwi ah brasa eza na makambo tya loboko likolo bowalesa zonga lisusu loba totondi te mama loba nazwaka fiancé fala balanga mama tindanga na bimana chef de famille na bango chef de famille alobi na ngai soki eyesenga ma ya mibali soki okushe na ngai te soki obimi libanda okobela liboma na kushe na ye azwi mai na ye alobi na ngai naloba maloba nakanga mobali moko yaka kombo gi ayaki fiancé na ngai alobi kake bwaka kadena na mai ya fleuve depuis na lotaka mari de nous chef ya famille wana aza moto ya famille na bino aza famille ya bamama famille bamama bolali na ye tolala na ye alobaki nini alobaka na nga nakanga mobali na po ete babalanga mariage ya lobi na nga kisi na nga esenga mai ya mibali luka mobali obima ndenge abi fiancé na nga nde nabimi na ete pasike fa balanga ya lobi tokushe nga na yo mpo nazwa mai wana asala batravail apres ntango asilisi alobi bakoko na ye loba maloba na kadena tokanga mobali wana tobwaka na mai olali mpe na ye nalali na ye azalaki papa bien eleki pardon aza mokolo bien mwana aza jeune après nakoma kolota pepe na nga azosala nga rapport eske bozoyoka makambo ezali awa eske yo okosala yango mpe okende kolanda na chef ya famille na nganga kamata boye ekoti etali bino zela yoka ye. Bonsoir peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie parce que... Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie parce que depuis naza mwana mokie batianga molimo ya kodza biloko bato. Ya koyiba donc kaza ba pese esprit moko tanga zo mwana mokie azo yiba azo linga koyiba te mais azo bimona ka azo yiba. Ya yiko sala ndenge nisiko. Et iko koma que nazo kola kana molimo wana ba meminga na mboka na biso na bilala po ba soigner nga.
parce que ba parents ba lemba kinga ba meminga na bilala kota koko nanga mwasi to koma na bilala kuna basalinga ba cérémonie ba dui motema ya nyoka ba benga kango muduma nyoka moyindo ba tiena kati ya mai moko ya verre ba sangisi na biloko ba lobi nanga mela soki o meli motema ko kitao ko koma bien ngape na dui na meli ba lambelinga ba sombi mbisi ya zamba balambi ne mboto na ba travailler yango balobi nanga lia soko li après tango ko zonga nyoso to ko zonga normal ngape na dui na li mais au fur et à mesure que nazo kola c'était devenu pire na koma ki vraiment nazo yoka moyibi ya monene nazo yiba nazo kabato bazo lobela ngai c'était grave mais après na komona papa walesa na télé en tout cas papa limbisanga na ki konzimela yote nazalaki komona nga quel pasteur à tout moment c'est des témoignages mais un jour nana koko nangai yé aza vraiment alinga walesa amona walesa tous les jours après un moment donné net esprit moko elobaki nanga non faut d'abord écouter ce tome na koma kinga pe à tout moment ba témoignage ko vanda na koko nanga ko tala na télévision et puis et toucher nga na yoki que akoyakawa galobi na koko nanga vraiment je veux partir j'en ai marre de cette vie j'ai eu 3 enfants avec 3 hommes différents vinanga na ko lingate je pleurais tout le temps dans la chambre Seigneur qu'est-ce qui ne va pas change-moi mais rien ne marchait na salamo eloko à côté kaizo simbate donc je priais mais ça n'allait pas na lobi lelo nde yoko ya lelo na décision na depuis lobi na pourquoi Naloba qui m'aimait, aujourd'hui c'est mon jour. J'arrive là-bas, Wale ça nalobi ango, même s'il me touche pas, il suffit que je le voie seulement, que je foule mes pieds dans la salle, je veux trouver ma guérison. Yango kokoma kokomia wa izala ki pasi pona kokota. Menga nalobi na kokota na kobunde la place. Batindi biso kota ba malade. Na ke nazo sambela, wana papa nani akotite. Na moni ba kitisinga corde moko ya moyindo na epte so balinga ba kanganga mais j'étais concentré dans la prière j'ai dit Seigneur chasse loin de moi l'esprit de la distraction na lingina za la concentrer vie nanga échanger parce que j'en ai marre après un moment donné na sentir moto nanga avant ça lobi na pokwa na sentaki nani tango papa azo leka ko prêcher na sentir moto ebimi na télévision ezwinga na sambeli na samina lobi mémé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, je sais pas. Ça m'est arrivé comme ça et j'ai commencé à prier. Elle a dit, ça va aller demain, on va aller à l'église. Tokomi, n'a senti mon na bandio sambela et j'ai commencé à tomber par terre na moni. Nazalaki mosika, bakanga kinga na nzete, bakanginga basinga. Tango papa zo sambela ponanga, nazo mona bazo fongolanga ba nzete mais pona ko fongola zalaki bitumba. Bafongoli, mais malgré ça la prière était tellement chaude. Bafongoli, nazomona bato molonga ya bato ezo bimana nzoto nangai, bazo pesanga au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir bando kibokende. Bo pesa bango au revoir na maboko mibale. Bando kibokende libela. Bokende libela. Bokende libela. Bokende. Pesa moninga mbote yebise ba ke libela. Ba ke libela. Loba pauvreté ke libela. Pauvreté ke libela. Loba muyibi ke libela. Ki moyibi ke libela. Mwana mwasi. Nazo bonde la ponayo. Esprit ya muyibi esili. Mutumoko azali. Zala nase. Zala nase. Nase wanapo. Esprit ya muyibi ekei. Baki ndoko mine sayo lisusu. Motema ya nyoka. Accentuer koyiba. Po nyoka za démon. Lelo Seigneur Jésus a bimisi mutu na singa na zambu. Onzamba kopesa nini? Seigneur Jésus. Lelo tozolo babo mwana mwasi muyibi esili. Mwana mwasi kitoko. Obotina woyo muyibi epaboye. Ozolinga koyiba deme moteme zotinde kayoka oyiba. Nani akolongolanga muyibi oyo? Nani akolongolanga molimo oyo? Jésus! 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 Jésus!
Zambi wa mojolo. Nazo simba yo na motema. Boyoka. Eloko moko ezo salema. Nazo simba na motema. Nazo peso motema ya mosuni ya Jésus. Soit. Et puis à Kobala. Et puis à Koya Mounene normal. Amen. Yaka Yanoki, Wapie. Mwana moi sur le binin. Maman bazala côté na biso. Maman moko za côté na biso. Apese baki kende bokenda na babwati bongo ba fiebele ya braza bazala na bakisi. Ba oleka bino ba pesa bino na pesa bino kisi mambo bo sokola ngo musubo bakana se sokolingi mobali aza mbongo akabela bino sope mobali akabate bo pangusi sex na e bo memi papier mouchoir na arbando kaba makasi. Ok ko pesa ye papier mouchoir wa. Na pangusa ki na memela ki papier mouchoir. Ka Fandagas. Ça va. Bocha maboko likolo tope sanzambe merci. Ba onyo so bazalia wa oyo bazana problème masanga. Bocha maboko likolo nazo pambola bino onode masanga elongwa onode Jésus. Ebele na kati na bino bazo banda ko sanza masanga kasi koyo. Onode sanza. Puissance azambe simba bino place bozawana molimo ya masanga ebima au nom de Jésus Christ. Molimo ya kindumba ebima au nom de Jésus Christ. Bocha maboko likolo bozo pesa merci. Église mobimba bocha maboko likolo to komi na suka. Ezobima. Bo pesa Seigneur Jésus merci. Jésus. Bo bonde la paix ponanga. Soki na keina zo moya ko zonga lisusu. Poto sala campagne munene na stade. Amen. Amen. Bobondela tokomina suka sambe tozotika papa walesa na maboko na yo tikete boye yo aye awa bondela sambe ofungola lisusu nzela azonga asala lisusu koleka oy esale mana stade munene sambe za pone intérêt na yo batu babika batu bakangolama esprit nyonso kangaki esala batamaki bisika nini tozo libéré yango musika na banazana au nom de Jésus Christ Nazareth tozana kati ko pambola bozongi na biso tozo neutraliser nyonso eza yote au nom de Jésus Christ force nyonso maléfique et pima au nom de Jésus.